Coucou ma famille, bonjour, 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 bonsoir. Mbote, 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 na pesibino mbote. Partout et pas wapi bozwami, mbote na kombo na Yesu Masia. Vraiment, j'espère que tout ça très bien na ma famille, na mandaku, na mabota, famille on a mabota, français na lingala. Donc voilà. Donc j'espère que tout ça très bien. Nzamba bateli pe azoko bana ko batela. Suki ngape bomoninga devant bino lisusu na mokolo alelo. Cela veut dire naza en vie nzambe wana bateli yo abateli penga et na yango toloba toujours que esika o bato bomoi bazali esengaka biso toujours kotia ele devant ya nyonso kopesa ye merci mpona souffle oyo apesi biso et après nde tokoya mpona kodevelope oyo ezali sujet na biso ya masolo ya libala ya mokolo ya lelo. Tendre Père, Topesio, merci, l'homme de Galilée. Merci, Père éternel. Merci, Nzambabo Moinabiso. Ozali Nzambo Yobate Libiso. Ozali Nzambo Yokamu isi biso. Pe Osai Libiso ya mingi ya kokamo de la. Ce qui te telemi na tango ezana makasi na biso. Te Yahweh na tango tolingi to partager ticket Seigneur présence non et régner kati na biso. O tolingi to partager Seigneur to yo kayango pe to tia yango na misala e bana kosunga ba vie na biso mabota pe mabala na biso. To bebisi oyo nyonso tu ya yote ezala ni essence de fait. Saint-Esprit zala na biso du début jusqu'à la fin. Ticket ngana zala instrument ya pamba ya oyo ko utiliser na pokwa lelo. Tola partager message na kati na bana na yo to recommander moment na maboko no batela biso chaîne na biso kimia pe bolingone régner za la partage na biso dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nzamba zwa lokumu. Nzambo azobatela nayebi ke soki oza envie lelo ozwi libaku akolanda ngai ya en tout cas nzambe wana abateli yo yango toloba toujours ke sika bato abomoi bazali ezalaka nde boye donc kotia ele devant po apesi biso pema wana pamba te il faut toujours tozalaka reconnaissante na souffle na makasi mpe na ngolu oyo ye azokoba toujours na kosala biso vraiment soki lelo eza mbala na oyo ya liboso ya kolanda video na chaîne na biso ya LBM TV donc nasengi na yo s'abonner vraiment s'abonner pour l'amour de Dieu napesi merci na ba nyonso oyo bayebi na kosabone na yambi bino na kombo na Yesu Masia boza le bienvenu na kati na chaîne na biso et yo pe nanu oyo s'abonner te vraiment et kozala malamu mingi soki osabone chaîne na biso ekende déjà na ba 10 ans ya dana une année na quelques mois pourquoi tokokomata te ma famille pourquoi tokokomata te bandeko nanga ezala bien vraiment so bosalinga plaisir wana ya kosabone vraiment ntango oyo oyoki ngai olandi vidéo olandi message ou bénéficier na quelque chose moko kolanda kotala kaka mama abi te donc zwa luka o retenir ozwa eloko o mama abi aye nango na mokolo lelo message nini o mama abi aye apesi na retenir nini ntango o retenir quelque chose vraiment pour l'amour de Dieu vraiment s'abonner o s'abonner o liker vidéo pourquoi pas aussi ko commenter puis kosala partage mpona koluka pe ko permettre baninga mosusu pe baya ko rejoindre biso boyebi que chaîne ba vidéo ezalaka soki bozo liker nde esalaka vidéo pe circuler etambola etalama po e permettre ba abonner mususu baya mais ceux qui tozo liker te ezara moi pas si pour vidéo et circuler makasi vraiment je vous en supplie ya ko s'abonner vraiment pour ma chaîne abiso déjà to leki une année tozo kende déjà to ki okokisa 2 ans mais tozo mata vraiment te donc ezara bien ceux qui vont s'abonner vraiment vous s'abonner massivement pour liker pour partager pour commenter et nzambe akozanga te na kopambola biso voilà yo mto yemba la liboso na chaîne na biso ezali LBM TV tozobela libala pe bopeto ya mwasi donc cela veut dire que na kati ya libala tobetaka masolo mingi ya libala oyo ezo concerner ba couple oyo ezo concerner mwasi oyo ezo concerner mobali oyo ezo concerner bato mibale oyo baza na kati ya lien sacré ya mariage des fois toyaka na ba sujet oyo ezo concerner uniquement mwasi toyaka pe na sujet oyo ezo concerner uniquement mobali et lelo sikoyo toye na sujet oyo ezo concerner tous les deux personnes dans le mariage. Cela veut dire mwasi na mobali donc toye lelo tobeta oyo tolobaka ke masolo ya libala masolo na biso ya libala sujet ya lelo eza nini sujet ya lelo vraiment ezali discrétion mingi na kati na couple donc tozolobela mwasi na mobali. Tout d'abord pour commencer libala est engagement. Libala est un engagement entre deux personnes.
libala eza engagement entre deux personnes oyo bandimi bavivre ensemble, basangager bavivre ensemble na kati ya harmonie, na kati ya harmonie moko jusqu'à ce que nde tolobaka ntango tokendaka liboso ya banganga nzambe ntango tosalaka alliance wana tolobaka que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc cela veut dire que tosangager. Tout d'abord mobali po akende kobala mwasi babanda na relation na bango mibale entre mwasi na mobali, n'est-ce pas? Voilà, babanda na relation na bango mibale entre mwasi na mobali, peut-être bozwa temps ya relation wana bozwi 2 ans 3 ans selon kaka ça dépend ndenge relation na bino etambola. Après mobali ntango akozala convaincu na comportement ya mwasi na babiloko oyo ya moni epai ya mwasi bakalite batala banini etu mobali wana osani akosenga loboko ya mwasi akosenga loboko ya mwasi akobanda na tout d'abord na osola na ye moko e mwasi wana mpe soki amoni ke oui cet homme vraiment aconvaincre nga aza vraiment mobali oyo aza na maturité aza vraiment mobali oyo azolakisaki elobi na kati na foyer akozala un homme responsable, akozala un bon papa pour nos enfants, donc boye na boye. Donc cela veut dire que je m'engage. Donc nde yango tomona ke bato basali nini basangager et moi si sikoyo akosala nini akoaccepter demande ya mobali na ye mpe asali nini amemi ye na famille na ye accepter demande amemi ye na famille ne bayambi ye bafungoleli ye porte pour que asala nini akota asala procédure ya libala ndenge tomonaka. Donc cela veut dire que ebandaka nanu na deux personnes. ebandaka nano na deux personnes ebandaka nano na bato mibale donc biso mibale nano tonzimi engagement yango tosengage nde par après tosala nini tobimi devant nos deux familles mpo toyebana kosala nini koofficialize kolakisa vraiment engagement na biso yango moni tolobi ke libala eza engagement entre deux personnes ya vivre na kati ya harmonie jusqu'à ce que la mort vous sépare. Libala ezali alliance. ezali alliance ya engagement wana donc engagement bozwi nde moto kendaka nango ti devant l'état devant banganga nzambe mpona kopambola biso mpona kozwa alliance wana kosala alliance wana na kati ya mariage alliance wana nde ezosala ke alliance moko divin parce que mariage eza institution divine donc cela veut dire que alliance oyo tosalaka devant nzambe devant l'état et tout eza alliance moko divin oyo ezotinda ke to vivre ensemble to vivre na kati ya liboso eza nini bolingo parce que soki tosangani tonzimami tovanda bongo c'est parce que nous nous aimons c'est parce que bolingo eza na kati donc cela veut dire ntango tosengage bongo tosali alliance wana tovandi na kati ya bolingo unité partage compréhension harmonie et partage compréhension oui harmonie et na complémentarité il faut toyeba ke na kati na libala to se complétaka pe toya pe na kati na libala po to se compléter pe parce que dans le mariage ndenge tozalaka ou bien na kati ya mokili na vie nde tozalaka mutu o aza ya kokoka à 100% azate pe azala te à part ye moko nzambe. Donc biso toza batu ya mokili toza na mai na makila tozala toujours ya kokoka te tozalaka pe toujours ya kokoka te raison pour laquelle chaque jour on apprend chaque jour tozo apprendre na yo peta msusu lelo ozwa libakwa kolanda mama abi ubi olandaka déjà mama abi lelo ye lisusu olandi lisusu o apprendre lisusu eloko moko parmi oyo mama abi alobi lisusu to pe azoloba lisusu na mokolo lelo donc cela veut dire que tango tosangani na kati na mariage tosangani pe pona complémentarité parce que tozo complémentarité peza na kati parce que toza ko se compléter du jour au jour tozo sangana na kati ya harmonie na kati ya unité na kati ya bolingo na kati ya partage et na kati ya compréhension. Et sikoyo biloko wana nyonso soki eza na kati na bino soki eza partage na bino je vous dis que bozala batu o bokoyeba na malamu biloko wana nyonso pe eza wana po ezo permettre biso to sala nini to yeba na malamu parce que dans l'amour na kati ya bolingo soki moninga no aza na pasi oko compatir na ye donc pasi ya moninga na kati na libala eza ya mutu moko te ezaka pasi toujours ya deux personnes à moins que moko azala
azala nini azopartage likambo aza nango te na moninga, mais du moins que mutu oyo oza na ye soki osentir ke ya un ça ne va pas, oyeba ke ya un ça ne va pas pour ke osala nini bopartage mwa eloko wana ensemble bino mibale. Ensemble bino mibale. Donc cela veut dire que na kati na libala biloko wana nyonso eza important oyo ezopermettre ke bato mibale wana basala nini bayebana. Bon sikoyo soki bino bato wana mibale boyebani bosangisi biloko wana nyonso eza kati na bino, cela veut dire que bamakambo nyonso tu oyo ekoya na kati ya couple na bino bokozala mesure to pe bokozala capable ya kogérer yango juste entre vous deux. Nde siko wana tozokota sikoyo na sujet na biso tolobi discrétion. Pourquoi? Parce que na kati na couple kolukaka jamais, à toute fois, à chaque fois, à chaque mouvement, à chaque situation, à chaque dispute, à chaque incompréhension, à chaque ce qui nini, yo okotaka troisième, quatrième personne na kati ya couple na bino. Ya mabe makasi eza dégâts. Yango moni na bandi biloko wana nyonso mpona kolakisa ke cela veut dire ntango ozokende kosengage, ntango osengage, ntango boza na mwasi to mpe na mobali na kati na libala bosengage na kati ya lien sacré ya mariage, cela veut dire ke maturité eza moi bagage eza malgré que toza ya okoka 100% te, cela veut dire moi quelque chose eza kati na nga et na comprendre aussi na eloko nini oyo nazolinga nasengage nango lelo tolobi likambo songolo pakala oyo ekoya nakozala en mesure ya kosala nini ya kofaire face mpe ya koyeba ndenge nini ya kogérer to mpe ya koencadre na kati ya foyer nanga. Soki tobi tobanda nanu premièrement na bapapa papa ntango nzambe alobaki l'homme est le chef de la famille, cela veut dire aux gens capacité moko boye o nzamba tia kati na yo, cela veut dire aux en mesure ya koyeba na ko gérer foyer na yo, mwasi na yo, bana na yo, tout ce qui concerne petite famille na yo oyo zo créer ensemble. Alors tango oza mobali oza na eloko wana kati na yo, cela veut dire que il faut bagage ezala, maturité ezala, il faut bolingo ezala, neka ye moko nzambe a recommanda bino bosala nini bolinga, parce que bible ezobisa biso mari aimé vos femmes. Donc mobali linga mwasi na yo, mibali bolinga basi na bino. Donc bazo ba mibali basi na bino, donc bazo généraliser. C'est pas que ba mibali linga basi na bino yo ki bon obise ke fona zo 4 5 10 non. En général, na moko yo moko mitia loba tanga kombo na yo. Ndenge tanga kombo mobali nanga. Tanga kombo na yo loba ngai entel linga mwasi na yo. Donc voilà, c'est ça. C'est ça. Donc le cola eza bongo, c'est qu'il faut bagage ezala kati na yo. Donc cela veut dire maturité, il faut ezala kati na yo. Ezala mibali mususu oyo tangu yo s'engager papa, il faut yeba ko gérer mwasi na yo. Il faut yeba ko gérer mwasi na yo. Il faut yeba que tango mwasi asali mwa mbeba, tango mwasi asali mwa boy, tango mwa incompréhension, mwa dispute, mwa boy entre nga na mwasi na nga, c'est moi qui va gérer. Et c'est nous deux toko gérer situation na pona koluka kimia, pona koluka tranquillité, pona koluka harmonie ezonga to pe ekota na kati ya couple na biso yango bomona début to lobaki ke eza engagement, alliance entre deux personnes, engagement entre deux personnes ya ko vivre na kati ya harmonie. Toyebi que dans la vie il y a les hauts les bas. Dans le mariage et comme na libanda, parce que même mutu oza peut être célibataire na vie na e ando vivre quand moi les hauts et les bas. Des fois vie ezopesa, des fois sali moko tengama, des fois sali boy vie ezabongo partout, même dans le mariage, même libanda et mariage. Donc cela veut dire tant les hauts et les bas wana yé, les bas wana to zwango ka les bas ya mabete, il y a les bas où sali que non moi compréhension, moi discussion, moi dispute et tout. Donc cela veut dire ah, il faut comprendre que eza moi baba o ekotaka o tolobaka kota na kati na libala. Ce qu'on attend que mobali par nange eza nini fona sala nini papa yote yo zwamba piu okimi okyo benga famille, okimi okyo benga camarade ya mwasi na yo, okimi okyo benga ba camarade na yo. E mwasi nanga kutu boye, mwasi nanga kutu na ndako boye, mwasi nanga kutu azongisaki boye, mwasi nanga kutu alobaki boye. Kala to banda komona nzeli biloko wana mingi mingi banda kozala pa basi
basi mwa babiloba loba mais siko vu makambo nde tokoma omona lelo ndie babiloba loba ngo ekoma oke mingi kote ya mibali bo eskisinga bapapa ekoma oke mingi kote na bino ozomona ke mobali aza mobali mais aza na maturité te quoi donc mobali wana donc ye une fois ke eloko ese passe na kati ya couple ne na kati ya ndako na ye tout le monde fo ayeba donc azalaka na mwa mutu na ye moko boye oyo azangisaki makambo te donc koyebisa ye makambo nyonso tu oyo ese pasaka na kati ya ndako na ye olandela mpe bien ta mosusu likambo yango ta mosusu yo moko papa nde oza na erreur yo moko papa nde oza fautif yo moko papa nde oza na tort mais olie oluka omizongisa na kiyo olie oluka ozongisa harmonie wana kimia wana na kati na foyer na yo osala tant que mobali non yo kolukela libanda secours na libanda or soki yo bongisi problème entre yo na kati ya ndako na mwasi na yo nani oyebango libanda ce n'est pas pour rien batiela biso bandako ba 4 mille ce n'est pas pour rien ba 4 mille ya ndako ce n'est pas pour rien c'est parce que nyonso etikalaka na kati ezala ya ndako ya salon ya couloir ya bachambre et tout cela veut dire parce que nyonso il faut etikala na kati nyonso fo etikala na kati eza na biloko nyonso tutende na kati ya libala ebimaka libanda papa soki osali mwasi no mabe eke oreconnaître mabe na yo devant mwasi na yo nani oya otia ombeli nani oya otia ombeli nani oya okango kati nyonso wana pourquoi parce que ozoluka kovivre na kati ya harmonie na kati na couple na bino nyonso wana pourquoi parce que bozoluka kovivre na kati ya esengo na kati na couple na bino harmonie ezala tranquillité ezala esengo ezala tant que toza bato toza na mai na makila peut-être biloko nyonso tu tosala ezala na oka na réussite à 100% te mais au moins tant que tu na compréhension entre nous, tant que tu na maturité, tant que tu comprends, tu y a alliance au sala, tu y a engagement au sala. Donc c'est que il faut to luka toujours harmonier zalaka. Il faut to luka toujours esengo kimie zalaka. Il faut to luka toujours makambo moko boye et accompagner kabiso na kati engagement wana. Et accompagner kabiso. Pour ce rosa mobile, au tout ici moi sinayo. Au reconnaître ma benayo entre vous deux na kati ya chambre na bino nani obimisango libanda même yo pe mwasi eza te ke ntango oza na mobali ozwi chance nzambe asali yo grâce ozwi chance ya mobali oyo areconnaîtraka mabe na ye facilement basi ebele bokoma lokwa parti wana ekoma lokwa mwa faiblesse yango wana bokoma osalaka mibali bareconnaîtraka lisusu babiloko wana te po soki mobali atali aza na bolingo na yo azopesa bavaleur oyo ozomérite en tant que sa femme azopesa oyo nyonso oyo ozomérite mobali wana comprendre que non asali eloko oyo yo sepeli nango te eza mabe eza bien te il faut areconnaître yango yo loko ozalaka mama bilobaloba yo loko ozala kolingaka na kati na baninga na yo na entourage na yo to mpe na libota na yo je ne sais pas moi olingaka bamona ke yo nde ovivaka heureuse na se na mokili oyo oza la plus heureuse oui soki oza la plus heureuse gloire au Seigneur mais yango te nde kosala ke soki à chaque fois mobali areconnaître bi asengi yo pardon ou bi asali boye yo kendaka kopiolola libanda ndenge afukamelaki yo ndenge asengaki yo pardon et retour ezongelaka mobali no na ndenge bien te sikoyo kasi mobali ya ndenge wana ocontinue susu koreconnaître mabene ando tiko bongo soki eza na mobali oyo asala yango te ezala malamu mobali wana reconnaître ka ayeba asala yango mais soki eza na mobali oyo asala yango to mpe asalaka yango mais retour ezongela ye mwasi akenda koloba yango libanda d'une manière nayebi te ndenge nini mibali balingaka bongo te mibali balingaka bongo te déjà ndenge bazala déjà établi étant que bachef bamitiaka déjà na place na bango aki chef alors une fois que a reconnaître mabe na ye maman il faut opesela yango nzambe merci et oyebana kogarde eloko wana oyebana kogarde eloko wana oyebana ko bien conserver eloko wana
pour que prochainement et se répéter encore et encore et harmonie et continuer encore ko régner na kati ya couple na bino. Mais soki boza couple o bozanga discrétion, soki boza couple o à chaque fois likambo bozlukaka troisième quatrième personne aya kokota na kati na couple na bino po aya kosilisela bino ba problème. Mais tant bozwaki engagement bozalaki na nani? Bozalaka bino mibale, famille eyaki nde ko accompagner bino juste na engagement o bino mibale déjà si bozwaki famille eyaki kaka mpona ko accompagner bino mpona kolakisa bino ndenge nini sikoyo bokoki batindika bino sikoyo baaccompagne bino balakisa bino nzela bafongola bino nzela na engagement oyo bino bozwi. Mais à chaque fois soki bozokotisaka troisième personne na kati ya couple na bino na kati ya libala na bino, c'est très dangereux. Il faut éviter. Il faut que vous ayez une discrétion dans le couple. Il faut que vous gérez vos problèmes juste vous deux. To boite na kati na libala, ils ont des problèmes mususu oyaka et c'est peut-être secours ya famille, ya babsal ya nzambe, to pe ya ba parents na yebite. Mais vous allez toujours focaliser pas batouté. Vous allez toujours focaliser pas batouté à chaque fois likambo na bino fo mutu mo boye baka bango kuna. Po mutu so avandi amoni appel na ekoti boy wana ninga lobaka mwasi nanga sali mobali nanga zongisi mwasi nanga sali mobali nanga zongisi. Donc ça veut dire couple mo basi ba yeba na bango bino basi ba yeba bino so bengi mutu ongo funda mobali ongo funda mwasi. Mais au moins la pe ya bongo bozwaka temps ya ki fiançailles yango parce que fiançailles eza temps o bato ba yeba naka moment fiancé exactement oui permettra batu ba yebana ba se mesana et tout nyonso wana. Mais siko soki bino bozwaka temps wana mais boyebana te bo se mesana te nini te eloko moko te ale siko to bokoti na kati ya mariage ekomi benda tika kende zongisa non tant batu bazo s'engager cela veut dire batu wana bakoki bokoka 100% te parce que na kati ya mariage bokutana pe na makama ndenge na ndenge. Mais la maturité, la conscience, la discrétion, la sagesse, maîtrise de soi, confiance de soi, biloko wana nyonso nde esalaka bato bagérer baproblème na bango bagérer baproblème na bango moko. Mais biloko wana nyonso so boza nango kati na bino te ezala pasi parce que couple nyonso ndenge eza boye couple nyonso ezalaka toujours na mwa intimité nango. Raison pour laquelle bato baloba ezalaki bato bapesa bino respect bapesa bino valeur. Pourquoi? Parce que boza na mwa intimité na bino moko boye boza na mwa intimité na bino moko boza na mwa babiloko na bino moko boye oyo n'importe qui to mpe moto nyonso to ayebi te. Mais soki nyonso ya bino eza étalé, soki nyonso ya bino eza exposé, soki nyonso ya bino à chaque fois ezalaka kaka boye, sikoyo valeur yango bato bapia bino ndeni? Moi dignité yango euta wapi? Moi considération yango euta wapi? Ezala te parce que moto amona olati bilamba maomono na kati ni ezalaka bongo entre bato mibale mwasi na mobali akotelema boye mwasi na otala ndazana alati suki loza pembe alati singla pembe nga momu na repasaki yango natiaki yango nga momu na ponelaki mobali mpa otala nga momu nakangaki ye bamabenda soutien alati soutien ya chocolat alati soutien ya rouge alati soutien ya noir namonaki atiaki mpe sous-vêtement ya ezalaka bongo entre bato mibale mwasi na mobali. Mais sikoyo soki ekomi biloko ya bato libanda baomona bino bayebake nde baza na lelo kutu balalaki mutu na mutu na kwai na ye mwasi kutu lelo alala na chambre bana mwasi kutu lelo alala na chambre bana mwana lelo alala na salon akangela yango donc nyonso ya bino bato bayebi. Mais libanda baomona bino papa mama responsable tonton x tantine y nyonso wana mpona nini? Mpo bino moko bokendaki kobimisa, bino moko bokendaki koetale, bino moko bokendaki koexpose oyo eza valeur na bino, dignité na bino oyo ezali mpenza keno intimité na bino akati bino moko bokendaki koexpose yango. Donc cela veut dire que bacouple toyeba comment gérer. Il faut boyeba comment gérer vos problèmes dans les mariages. Il faut boyeba comment gérer vos problèmes dans les couples. Même pas parents tant bayaka wana na kati ya mariage bayaka wana ba accompagner ba conseil et tout. Mais ti continuité libala yo quand si parents marraine andoya chaque jour na kati ya ndako no pando laksa. To andote ya
ye mpe aza na baproblème ne na kati ya foyer na ye ye mpe aza na oyo aye na kati azoluka gérer ye mpe aza na oyo aye avivre na kati ya libala na ye. Donc ça veut dire yo moko d'abord ntango ozwi conscience ntango ozwi engagement wana ntango osengage ntango okoti na kati ya alliance wana yeba kogérer problème na yo yeba kovandisa sagesse intelligence yeba kovandisa maturité yeba kovandisa maîtrise de soi yeba kovandisa confiance na yo moko confiance en soi yeba kovandisa oyo na muntu oyo oza na ye yeba kozala na maturité zala nango. Dans la vie, nyonso baprenaka na kati ya vie. Raison pour laquelle tant tobotama na mokili toyaka ni toyaka sans eloko mpo toyaka ozwa nyonso na mokili toyaka ozwa nyonso na mokili mwana soki abotami soki oyo olakise te ke amène moi ces choses mwana oyeba chose wana nkombo nango soki oyebisi ye te ke oyo eza gobele oyo eza cuilleur oyo eza assiette oyo eza mwana oyeba ndeni nyonso toaprenaka na se na moi oyo. Alors ntango yo ozozwa chance ya koapprendre mettre yango en pratique yeba mpe ochange yeba mpe ochange yeba mpe bavaleur na yo yeba koreserve kopréserve dignité na yo valeur na yo oyo eza kati na yo oyo nzambe apesi yo préserve yango na kokanga monoko na yo na kozala bouche te. En tout cas si je ezaka mpona bamama te ezaka mpona bapapa te eza mpona mwasi na mobali parce que mibala bilobaloba baza mibala bilobaloba baza mibala oyo bakenda koexpose basi na bango baza mibala oyo bakenda koetale vie ya famille ya foyer na bango baza ozobosana ke c'est toi le chef yo nde oza chef na kati ya libala sikoyo atanke yo chef déjà ntango ozofongola porte eza ba porte ozofongola yo kasi bato nyonso ozokende oyesa bango oyebi mitema na bango eza baporte oyo yo moko ozofongola na kati na foyer na oyo yo moko okokanga yango te elikolo nango mpe papa oza mpe moto vie de prière te moto abondelaka na kati ya couple no eza kaka mwasi na yo siko mwasi wana azobunda na butu moi kobukaka mabolongo mpona kobondela mai ntango nyonso mobali ozokende koexpose libanda ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens mwasi wana osungama te mwasi mpe de même omona mpo obondelaka nzambe libala na ngai nzambe esunganga mais soki kaka mobali asali kaka ye wana oza moto ya liboso alo oyebi kutu lelo azongisaki asalaki akendaki yaya eza na meilleur conseiller oyo akonseyaka eza na meilleur oyo ayebi bien oyo aza na baastuce ya mariage oyo ayebi koconseiller mieux que tout le monde na domaine ya mariage eza ye mo nzambe instituteur ya mariage parce que ye moko nde aétablisa yango soki okenda kolela pa nzambe soki okenda kofunda mwasi na oto mpe mobali no pa nzambe ale atanke moto opaza na part ya responsabilité mwasi to mpe mobali ozwaka mpe ntan ya kovandisa motu no kosola parce que ntango balobi mariage eza na partage eza na complémentarité eza na dialogue nyonso wana pourquoi mpo bato bayebana mpo bato basungwana na baerreur na bango moko mpe mosusu asani azwa part na ye ayebana kochange mais sikoyo soki biloko wana nyonso eza kati na bino te bokosungama ndeni. Vraiment c'est très important message tozalaki na oyo ya kopartage mpona lelo na sujet na biso ya lelo yango na bacouple nzambe alola vraiment ayebana kosunga toyebana kocomprendre et puis totika koexposaka bamariage na biso totika kokotisaka 3e 4e personne n'importe qui na kati ya domaine ya mariage na biso na baproblème na biso oyo bino moko boza mesure boza capable ya kogérer mais oza kaka na mposa bayeba kaka ke non bavandisa ye bino esala neti ndeni ke motu moko bo awuti aye avandisi bino mpo aloba bino kaka mpona mwa likambo ke bana mpe baza wana bazoyoka bazotala bino siko bana bokoedike bango ndeni bana na bino moko siko nani ya kolakisa bango nani ya koedike bango bosali ba plusieurs années na kati ya mariage cela veut dire il faut bokola faut bomatisa oyo eza maturité conscience et tout bozanaka à chaque fois te lokola bana maternelle lokola bana mike bayaka kolakisa bino meme eloko oyo bino mo fo boapprendre boyeba na bomoto na bino ere nyonso motu songolo pakala ayaka te aka 4 kiti bovandi conseil eke ezongi conseil toboyi te conseil ezalaka kaka mais ezala mpe conseil oyo bazopesa bino kaka na domaine général mais ezalaka conseil moko boye te bazosapuye na eloko moko boye mpo bino bokendaki koyebisa bango
po bino mo bokenda koyebisa bango bofongola porte bokanga na baporte ya bacouple na bino bozala na sagesse bozala na discrétion évitez papa soki osali mwasi no mabe reconnaître yango c'est entre vous deux. C'est entre vous deux, c'est toi le chef de la famille. Otia kaka harmonie, opesa kaka goût, opesa kaka elengi na kati ya couple na yo. Et ça la ka bien. Moi si pas tant que moi si continuer kozala soumise. Zala soumise envers mobali na yo. Osali mabe reconnaître mabe na ozongisa harmonie, zongisa joie, zongisa tranquillité na kati na couple na. C'est très important. Liba les sika o bat faut pas vivre heureux. Faut pas vivre bonheur. À 100% peut-être été, mais au moins il faut s'arrêter à 70%, pourquoi pas 90%, pourquoi pas 80%, pourquoi pas. Nous sommes pourquoi parce que bino moko boyebi nini obosala bosa conscient les loko bosala na obo s'engager nango mais soka chaque fois ba porte ya banda kuna bino ba fenêtre ba problème nyo ces étalés exposés za polele en tout cas ils rappellent pas si na libala ndenge na couple ndenge pour ba bénédiction mususu a mariage localisé bino. Parce qu'à chaque fois, la porte est appelée. Parce qu'à chaque fois, bino mo boza ko s'exposer n'importe où, n'importe comment et pas n'importe qui. En tout cas, ba couple et na cirque message et sunga couple moko mi balé et nzambe auzanga te na kozwa lokumu. Vraiment na singi na biso to s'abonner vraiment na obondela biso kaka to s'abonner vraiment to liker to partager to commenter ba commentaire na bino ezaka ba encouragement ezaka pe ba soki peza ba suggestion soki peza ya kobongisa musala nyonso to yoka kaka to sala parce que na vie to se compléter kaka nzamba lola pambola biso to kutani prochainement pour un numéro à sika bisous bye bye abonnez-vous.